likambo ya tozo kobi tungisa nango to bino lo to kuta na yemoko milo ayibisa biso nano kolungwa na ye na groupe Simba to yoka ki soi-disant c'est à toi vraiment de nous éclaircir likambo ya kokoma mwasi ya Elombe. Donc c'est-à-dire serre mosusu na kati ya mouvement sepela te mutu abande kolinga te na groupe ka ya Nimosa bandola tama puta na ngai na sense ende ka kunende mbakama pakombo na ngai amanda duchesse na bise pe kumba duchesse on pe simbi e fanda petit lelo azane pe la duchesse na koma ba pièce belé pe et pas Alpha Bokole et pas Chris Banga production aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikona ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo, équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour to sa tranquille, équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Kongo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flag, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez posé promotion dans oui ça les mappé. Au monde à moi bien la ndenge bien. Merci beaucoup la confiance vous avez ça rabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate. Bien numéro on a biso moko to tinjo en Allemagne. Pas en on a biso Bundes. Si coproduction mutiamote mamikolo beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo point tu quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point ça qui to bato tamo na point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire problème on est bête ça a mutunde na abo mais ça a pas problème là ça a pas problème là obi ki parler na biso moko je viens na za l'est mon mine qui cite on a continué à me kelele nous sommes na abo na comprendre que la salle moi montre nini donc oko simata ko poter otala te écranté nyo surtout pas na kama pe yo juja yo sunga il faut sunga ala kisae on va blanc dans ça là c'est kae na la kisae il faut sunga là mon dieu il a hôtel niveau bien tu dois la bonne nuit va charisme belé ça va kala moi je vais aller ça m'a fait moi de ça que l'engagement c'est moi le mot là pour la vie nous c'est là mais tu vas bien le ça qui déjà non Léo oui nani parler Nicolas pour commenter mais c'est na mafuna tactique avanda na buti na ta choper mano on a parlé on a si ma parlé on est avec son dada on peut s'en aller puis abi à souda mo on peut tu na nel kuno ya moto bingani na za lest ni na na lo ba mu muto ameka na yo na kinyo moi di kuna yo na ba riba tu moi chama pikiwa ina abo kuna yo na ba re moi na ninga ba fantite kuna yo ninyo na za lest na parler na parler ya vie na ngamoko ya mwana mama na nga na za lest mal na les zones ozo shiro olingate mosi ne wona kisita ona na ebite yo e awuja ekapa na bango aya yo kabola ngala vie na ngai momi ya ganfa ona nyoso no sala ndako na paneza kama beso ngani na kanga mabota na ene oyeba te jezani ne bi pa bino de asire zali unyana ndaza poto komi seti na skola na soki na wala soki wana za ndeko na nga yo kende otika ngana ndeko na nga c'est normal ça bon chérie non usina nizali nizali no soir kaya bien tu vas partir expliquer en clair komisanga ngana jona yo komisanga qui tactique eza boy lova na ilo cop copes vina tunda ngana kubika kama nikena mbongo neza na mbongo zanda bula ngeza kiboya wana
so bon momi wana fo violé yo te yo ndo sala moi dinga na pesa ko confiance ça de pesa na ngaza soda mapesa ngodada o soda makasi sala oya akokenda kutika ngana yana ngana wali kuto mona sina ngako ala te akende mbonga yana nganga mona bandoza ana ngabona bandoki baweni ngabona labo mambo otala mala lez uzo usele lo abo to vina ngaka to ba vile aolinga so bana na ite okende solo yebo c'est bon moi dit na moni supervision yo momina yo na bisa ba yo il faut ça la moi des fois ça la pour 100 mois dynamique au panier au crise 100 mois dynamique de son na revivre et l'hôtel soda makasi yebi kaka soka 0 heure to 1 heure koki so na monika bip pour moi appelle et ko ça moi suspense va comprendre yo so na chambre j'ai des bip kaka so na monika j'ai des bip maman action maman bani yebo monsieur alors j'ai bip yo so nga déjà bip na mangu Joël non confiance au monde on se sait mais c'est bon. Maintenant, on va la coupe ça. Film, na bisa ka o uzakana soda. Makasi na soda fuweba. Soda utikali soda. Ngono. Hein? Mwana wana. La vente déjà comprendre. Baba wana na longola. Comprendre yo ebiga, hein? On a rien yebela pe autant déjà dans quatre. Vous comprenez? C'est ça. On a qui déjà na se reposer pour ebida pour les asseoir à trop pas. On a continué là bas. Tellement mon zone aussi. C'est bon. Tout le monde en va. Ça va. OK. Koponga ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou. Et surtout vous qui nous suivez partout dans le monde, dans tous les 4 coins du monde. Nous sommes très contents, très émus. Je pense que vous comprenez que derrière moi, il y a la répétition d'une troupe théâtrale et qui aujourd'hui, Toyota Bango, c'est avec eux d'être à moi les solos, mais précisément avec leur leader. En tout cas, bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans le monde. Ça dépend à l'heure que vous suivez cette émission. Voilà, Milo 50. Donc brièvement, votre parcours. Outi Wapi, Tili Lokoma, fondatrice, présidente du groupe Amigo. Zoé parcours nangeza moi moulai. Voilà. Eza moi moulai parce que jeunesse nangai tout n'a passé en théâtre. On a bandit théâtre, on a âge à Mouké, Nazaki na 3e année des humanités. On a na 3e année na bandit comme matana scène na groupe il y a troupe théâtrale Camo. Mais avant cela, on a Zaki dans scout oui à Lemba. Non Camo c'est à Matete. Ouais, oui, ITC Camo. Mais on a Zaki dans Mouké vraiment, Nazaki Louveto, na groupe na biso na troupe na biso. Il y a des scouts, dans Croix du Sud, je salue tous les scouts. Il y a Kala, particulièrement dans la Croix du Sud, au Bazan à Poto, Bazan partout, la personne de Motemingi, dans Leli. Je place Bazali, oui. Je découvert comme qui est. Tout ça qui a fait, il y a Saint-Alphonse, dans ma tête, oui. On a fait à Saint-Alphonse, maintenant il fallait tout ça, c'est net, Moko. Moutifala Salango, Mireille, Lokosa, Azape na poto, Elkos, Azana poto, Mira il fallait ça mais est arrivé que na butu fait là na Saint-Alphonse na tongo bisonyo so bascout nyo so lemba croix d'ici na ya mateteza qui comme on cormoran to la likuna mais Mira a été ba retenir ya été maintenant il fallait mutumoko ba pesa ye à remplacer à mémoriser à répéter pour natongo à jouer. Mon chef m'a choisi, le chef girafe m'a choisi, ba bengi ba no nga mimi diamba. Pourquoi? Pour na banga ngelo route. Même si to sali cercle ya Congo ya ba scout nyo surtout ya Kinshasa to skei to za na fête à Baden Powell. To sali fête batuni ba sengi fi mora kota na cercle ya Nzembo. En tout cas, Nazaki Moukié, moi la Moukié na coach na bandi ba slogan na aka. JP, soum. Donc, chef Aleli.
il faut mon année na manda oyemba donc nazaki toujours émotionné chaque fois leli donc on dit maté donc bah c'est normal nga mimi diamba donc oh il faut arrêter amela diamba pour na qui normal mon qui monte dans ces mois c'est ça dina tongo na to sali senet wana les cas qui bien quand Jean Reno revient de guerre il a revient triste et chagrin sa mère à la fenêtre en haut voici venir mon fils Raymond réjouis-toi non nazo jouango chaque fois on dit maté dans la bande kiwana et puis bablo amiki ko animer baninga moi je parlais beaucoup en tout cas je suis vraiment loquace j'étais loquace parce que avec les enfants je ne parle plus beaucoup oui mais kolobananga mingezaki oswanate ya kopesa esengo ya kopesa esengo na baninga moi j'apportais toujours la gaieté oui je n'abandé kolingate muninga za na problème et tout donc so inga nazali boseki pinake donc c'était moi ata ba collègue nanga na tang na lycée ata une école étage d'ailleurs hier j'ai découvert une amie abengingai ani kitambala abenga milo na tala ko tanga na école étage dans école étage une école primaire donc c'est ça quoi après wana on a yé na kolti na lycée na deuxième on a passé troisième na 8 ba longol na lycée puis qu'on a na ITC Camo na ITC Camo professeur na biso ya français a choisir nga parmi nazwa kité pote nazai maele té mais na belaki penza malaria makasi ba période dango na yozonga classe na koka ki vraiment té et puis na ba retard na ya mi retard yo yebika et conduite yebika ka école catholique quand ils avaient pas ma sœur maman ne fala bonde là ayeba ina été ake maman ake ko insinga na kamo na kotima na kamo na biso ne zaki kanga motema donc zaki somo école to bat ba sauter ba mi bazo bunda mais yo sko uti na lycée okokoka au fin na ba mabi yo ke ba eza place na ngai fanda so na donc olongwa otali kabi je ne quitterai pas ici je me mets ici je paye mon minerva t'es pas français donc c'était bien pour mon scolaire et bandi pe to bandi ko jouer ba retenir biso na école basali professeur na biso moko ezaki professeur ba bordeaux ya biso te professeur zaki na kava bon bazaki na papa Monse ikamba angia azaki vraiment na kamo un grand dramaturge akufa papa Monse nde ba yo retenir ngape to ban pe ko jouer nazaki na deuxième équipe parce que ba yaya 5e 6e de bazana na première équipe biso ba na 4e 3e to na deuxième équipe mais la deuxième équipe on a comme la première équipe en tout cas nazaibe mo makasi ko rejoindre Babodo après ce que ba on va na 6e bazui diplôme bakei biso sko totikal ba on place bakenda ki ba sali groupe na cité tam tam théâtre avec Hubert Maela qui deolo babenga kae nani comment ça s'appelle Yantimba Benjamin. Il y a qui encore Maurice était décédé Valentin Kwamba qui est le président le directeur artistique Kwamba Cook oui tout ça ina bango bayana ngani somba inanga moko avec une copine à moi bébé Mema to bando tanga pe na kamo biso keni mais to yoka na etenga na to sona ka to bundaka to lela kaka ti ba partager biso balongol moko batiki moko donc c'est ça on a joué la salle fille là-bas na tam tam théâtre na kamo na joué qui Ezeni la jeune élève d'aujourd'hui ouais dans les Zéniwana après pour faire ça sous Loleka titre kaka Loleka il y a pièce il y a Loleka ana est tombé na comme na 6e na comme na 6e on avait plus le temps et qu'on jouer Loleka mais on formait un peu bana homme sous bandé komata na comme que évoluer na tam tam théâtre avec la salle fille n'avortera jamais to salle ba spectacle belé wana na lemba na biso tozaki na porte noire tozaki na commune ya lemba na Saint-Augustin basala ya nini ya spectacle na moto na mota bongisa na bandal muso ezaki na Selembao
côté ba Elbas bazalaki prof Elbas il est maintenant professeur mais là tozaki kana ba Elbas wana ba jouer pièce na momo bando misambeli mo munene na bo titre na ngo ezalaki kitoko au moins ba concours pe na nini ya Curie maloba wana donc boza wana boza ba trophée na mine belé to zaki pe na concours moko ya Zaproka avec papa Masumu na zo pe trophée to ça sous les poupées na nani papa nani excellence au Tantoumé Tantoumé aussi dans le temps après les diplômes font à l'université na meki ina na kena ina Nathalie ina na moni o mukie nga université de campus na ina mukie encore ils allaient voir bateau na moni mabi kuna tozali na mabi ti biju longa bon ba kei kuna bon ça ba physique ba lati ba ba collant ce qu'on a moni nan garçon mo wana comment appelle je crois assistant Léon na bana yo na ça t'es vraiment non kokangote na système dans le inscription dans la gestion financière dans UT ba continuer en nutrition sans blague des qui passe je me suis pas retrouvée voilà chimie anatomie physiologie tu na 18 cours ya ba jina suka chimie organique chimie minérale chimie ce qui nani na physique na bingam nazoki ba point na belé na kamoto zo mukinga nazoki bandomo na mayele na ba refuser nga na kati classe na zu musala na tiki pe théâtre na comme na cabinet ya maître kinki la vacance na comme travailler comme secrétaire après maître Bandé Sanga tu es encore trop jeune tu ne dois pas t'arrêter avec ton diplôme de D6 va continuer c'est le moment c'est le moment comme tu es encore trop jeune tu as le temps d'étudier et tout. En tout cas, Abandon le ballon trop. Et puis il y avait une dame là, avec un cabinet où aussi c'est un Lubumbashi, maître Charlotte Touamba. Moi, soana maïele. Aïe na cabinet à relancer ba dossier surtout ba procès monsieur ba dossier monsieur c'est qui en suspens relançant on toquer ba qui na ba gagner on ba donc aux autres centres qui est cabinet côté mouvement parce que mettre comme qui trop dans HCRPT mais au conseil ce qui parlement de transition dans le temps non mutakala ne t'en fais pas oui bon mutakala si allez na ekolongwa na zongi classe na kotisko ISC Olongwe campus na kotisko ISC en koti ISC avant on a kota na ISC avant on a kota na campus na kendaki na nani na les intrigants Nanjili te wana na bakoti njili oui wana kala ya tozali na matonge na jolu tozali kuna les intrigants bazwinga tozali pour audition na biso c'était bon na bandi ba répétition maintenant jour audition na biso ba bengsaki groupe ya ba elombe bazaki na Ire théâtre yé Patrick Kikwe Laurent Dombe Roger Romain Mambulao avec Edel Mulumba José Baou groupe à 6 wana na bossa nani na bossa mto Jacques Abongo c'est lui qui était le président bon on basé na jury pédé on a jury wana na zui maintenant bango bazui marché na bango on a droit de l'homme na Lisado Ligue zaïroise des droits de l'homme maintenant bazunga siko ba senga siko pa et pas ya katanga mpei OK personnel vraiment on a vieux allez nde katanga pesinga bango na kena bango ko jouer ce que to comme ba séminaire à droit de l'homme to jouer ce que j'étais la seule fille na bango mi bali wana nyoso to ma mbala na tout wana ngana bango mais bando inda mabe to ça ce que ba blomo ya ba démocratie ya ba droit de l'homme ya ba violence faite à la femme bani donc tous ceux qui venaient na bureau ba pesi boké beaucoup de séminaire bobimi na séminaire bo vandi ce ko bandi ko décortiquer ce que l'orateur a dit et puis pour créer numéro bo salle donc c'était bien et puis là il y a un peu si place na yebanga dollar
Parce que là-bas, on nous paye en dollars. Hein. Oui. Parce que nous avons dit, nous avons pas qu'attendre, bon, mikolo, bah, vieux ça maïs, bah, y a d'eau, bah, y a bavon, on a vu, let's get on a ba gêne. Mais bando so na pampa, on a noyé, c'est bon, bando ouais lambongo. Et moi, ben, bunda, mais c'était l'ambiance de la famille, c'était vraiment très bien. Et aussi, lui, on a bien un séminaire, et puis, bah, marché, c'est là qui le temps. Bon, bah, moi, je suis resté, bah, sensibilisation. Moi, je suis resté la bandipé classe na IEC, na Tiki Théâtre. Après IEC, ça, c'était parcours, hein. C'était le parcours de notre artiste à côté IEC. Après IEC, les lots au monde sous na makambu ya théâtre, art dramatique. Ozo sala nini? Na côté IEC là bana otanga classe, jour mususu kaka bona na kangsa suki ezaki un samedi, no kanga suki na mona kaka baye kolukanga na ndako na Didier Basambombo. Oza tozo tourner film il fallait tourner à mona na te dans le téléphone ezala été pour na makambu kala. Oh fianga zate mimi yaka kako sala honga. Ah ya Didier te milo wana ku milo te mimi yaka kaka po ngai na bosani ngana zakata na lali ukabenga ka oh mimi yo muchopi na tena fenêtre mona bordeaux vient nga bombo fifi na siatula bazikop ba sa tourner ba na école ba sa ba spectacle na école bima wazoka elamba mo wana ta de bilamba oche na sac bino wana bomati OK ba spectacle moko otu na bango scénario ngezandeni c'est la caca c'est la terrain caca oka c'était bien pour na suka na ngokaka ozeloka bon société ya mikolo eloko ezate to betna batini wene ba malula ba ilens ba nini école ba garçon ba qui tombe ça donc oui na ba vie na ngana donc nazai mukie après l'air va bengi na basambo moto OK ndana na yebo ba jouer pièce papa chef groupe Simba papa chef fiango Chantal dans avec pégante actrice na bandal mais ayaki azu déplacement téléphone ezate moyen ba tendre ezate ndena ko jouer on a joué papa chef on a joué qui moi si ya Tito te moi si ya Tito hein il y a Yann aussi je crois et la première fois on a Yann Dimos moi c'est Yann Dimos mobile na qui il y a Yann Dimos Bordona et Lombe bazaye ba camarades bande ba uta mboka et tout na papa chef na jouer pesi na va na koni na classe de na monka ya shuga ko moluka ngai ya shuge milo mimi ndeni no mona na te ya 14 ans groupe c'est bande qui et tout ni na kompe ko ya na groupe ça veut dire nani président Elombe Souka voilà shuge ko moni amasano quoi de to bandi pe groupe Simba na koti pe na Simba to bandi pe to démarrer na kutaka sila na kutaka Yann Dimos na invité sur na kutaba nteka le fille na kutaba vraiment ba mindondo bazaki wana to tourna ezaki bien to to évoluer pe na groupe Simba mais baza likambo ya tozo kobi tungisa nango to bino lokwa to kutena yemoko milo ayibisa biso nano kolungwa na ye na groupe Simba toyokaki soi-disant c'est à toi vraiment de nous éclaircir likambo ya kokoma mwasi ya Elombe donc c'est-à-dire ba serre mosusu na kati ya mouvement ba sepela te malobi non akoya koboto la biso pe président Mso Boyete quand même koboto la président Mso Boyete soi-disant alors te yo ibisa ba internet nyonso tu bande bazolanda biso nyonso tu wana eza lokuta na beteli no parcours ngana kutene président Lombe quand wana leo tozo tourner makambo ired wana ba droit de l'homme Lomba ko na groupe salon hotel wana signifiant wana zana pa étudiant na ina wana utuko ma conférence parce que yazaki président il y a étudiant à ina à représenter qui ina na conférence nationale donc na yeba qui est na Simba te donc on a comme na libanda Simba et puis azaki ya moko bien par rapport au pays baninga bamsusu pe azaki na mongo bien même tout azaki un peu tolérant ezalaka yé donc kolingana na président Elombe aza mobali nga mwasi mais wana ya na ngai wana vraiment ya na nga parce que mwasi na ye o mama bana na ye ya liboso
ma Régine et toza ba santangana ma Régine azoya ayoza mbongo bana bazami kie voilà ozo comprendre ba mami keto ke il y a fufu nanda kuna donc nakoka kolinga présenter ya shuge ce qu'on allait to comme groupe moko biso nga kutunde il faut nde biso to bandeni to kolia libanda t'informer yo baza t'informer artiste parce que oyo moi ilobami yango wana na longwa simba pona bongo te pona mbongo te pona mbongo pete nga la longwa simba mbona mbongo te nga la longwa simba pona incompréhension que ça m'a ndeni ngai na mona ke président azo a pesa avantage côté musu ça dire quoi nga papa moi na ngai azai ko vanda azai biso zai na biso nga uta chikapa ya zana chikapa bande oya era soka iye il faut na sabasha ya boutique ya magasin na biso na chikapa maintenant era yaki nga mna sara basha ya ko kabazando na tendenge mobulo ezala maintenant je ne devais pas aller na ba répétition na ko kate wana na uti ko jouer le kya mwasi nanga na uti ko fana poto na pièce yango bon na trouva ki yango bon na kufi na ngai déjà ata na oya na ngate ko handicapé eloko te mais ba ici présent ki mobile na ya pekisi ya sa sous théâtre te tout il y a comme communication là ba ici présent directement ba sa une lettre et avant na zonga la banda ba répéter on a ça 2 semaines nana komaki président t'a commis a signé pour na banda ba répétition il faut na ya na lettre d'autorisation maritale nani ngwasa ya na autorisation maritale ngai alliance na la takite commune ba yebinga te mwana na boti nazaki kutu et pas na biso kula na zone tikapa na zepa na biso yango lettre ngo ya autorisation maritale za kubole bisanga ke longwa au moins il place na sika makasi na sika penanga bi président ne peut pas faire ça parce que il me connaît particulièrement ayebinga ebi libotalanga à cause de la milo na ya milo ezanini pourquoi obando na répéter tenga mna na justification ngala kota kuna mo na hôpital na sali 10 jours na hôpital na simba bayebi ke nazana mwana na Saint Joseph na bimina mwana hôpital na memi mikanda elo esala mate na mona muta mutu mota ye bongo tu vois mais banda oya pe na hôpital ko tala yo na mwana ou comment bon wana le na sai mutaka otala nga mama chibo mutu msoya te na moseka mutaka otanga te yango makanda wana ezali otulilo kama te ngaso oyo otala nga te donc ozaki empêchement mko yo pe onini nga pe na ozo empêchement donc ezana ka vie soki mutu aye pa na ote même ozana matanga aye kotala aye ko assister ote ko sika na ote tam so ozaki empêchement yo pe mko ozo problème si ozo empêchement il faut pas y aller. Et c'est comme ça vie est bon so ça volamba on se peut bolamba so ça mabe alors après wana bobongisi ki to bongisi na ke ya na répétition na leli na siliki na bantu ko expliquer nga président ko sa bongo to ko senga nga lettre te abi non ba yebisa kinga ke mobile no asinga bi asololi na mutu te ayebi pe mutu ate mutu abande ko linga te na groupe ka ya ndimosa bandola ta maputa na ngai na scène so na mwasi na e au moins la ti puta na ngai abi maputa na zo somba mutu so alata donc atumba ngo kaka ouais les arabes bongo dans bando ina de côté wana il y avait rien quand même entre vous et Yandimos wana ya juste que na buya yaka Yandimosa c'est que na buya et mais Yandimosa za vraiment mala makasi ya za bien pas za social ya non mungenzi voilà mami donc c'est ça tina eko zonga la ngape na ekipe ozongi après ko longwa lisusu osala lelo amigo avana sa amigo to yaki kuna kasi lenga la longwa ki wana te na zonga ite na fandi na ndako na tiki théâtre ezaki na ba coup de fil ba benga milo yako jouer pa nga yako sala benga ba groupe onyo se boti na misu na nga na ya boyo mwana oyo bandi no ka ki présence siko na kombo est-ce que to fanda to yo kanati présence en souci que tu as benga ngamilo yaka lokoko bebisa arte loko siki kuna yaka ngabia no ya na ngate kasa longo na simba sali groupe les érudits comme on t'appelle ça qui en Dieu donné en Gumba de to fani penda boto luka kombo chaton to cha bocha le léopard ya bi non pour la nini bolinka ka bo cha kombo banyama po simbezali c'est comme si vous avez luka moi concurrence mo besoin sensité ande to te kombo les érudits na kaskaso ngana senga cause la ta vice-présidente c'est ntenga na collaborer kana yo na koko ta groupe na ote nazo aider yo kaka soki ba former bana na o c'est bon na tiki na ngai de toye pe to bani msala wana
to former pe ba na biso bazas ko ba sape fierté na biso ndenge biso to sa fierté lombe to Par exemple qui? to za ba bobo to za ba la duchesse to za ba mamisa to na ba bibiche bongonza to za na ba nani comment il s'appelle prince akei ba matuza donc basaki groupe ba jeune ebele balinga théâtre vraiment bana wana on a formé ba mususu comme ezaki nani amulai wana comme Sam et Sam boss bana Belgique donc bana bazaki mo ebele tu kotanga wana nani la duchesse bazali parmi bana oyo bino bo formé et kombo wana azaki ngo pas Caleb azaki ngo wapi? Non, la duchesse RAI bande ko jouer boso na papa na tatka lombo ayo kotawana ayo ko jouer na tonalité papa kanza na tonalité basuku mais RAI ezali na rôle moko fa to luka PD a jouer to lukiye to asali exercice ameki muke principal meki mais ye lokwa zaki mo muke prince zaki mo kasana ti mo mutamakasi esali ke to zuiye bon fa ko pese kombo nga habité to pese kombo la duchesse pour n'ande ko lungani ni pensez à quoi la duchesse? Amanda la duchesse ende ka kunenze mbakama pa kombo nanga Amanda duchesse na bise pe kombo duchesse on pe simbi e fanda petit lelo azane pe la duchesse donc amona na marraine ya kombo wana reconnaître Kango? Oui, bien sûr, c'est un garçon bien poli, reconnaissant. Ouais. Oui, tena binga kota mama bona poche. So ayebwe na kutene yo duchesse bindo ka mère na elo tena koti dal bona poche mais zoka auto kabulana elo te donc bana mo baza bien. Ah bon. À tout comme on a appelé na Facebook, na autre chose va pris na aux États-Unis et tout. En tout cas, j'ai évolué très bien na Facebook et puis n'encourage à na pe quelques conseils pour baser na portfolio sur na simeta la langue et la Afrique Congo place au outil na place au kende photo et ba source to matisa source pour yo so mati na simano matisité et simbate donc c'est ça quoi. Et on peut après on a né au sa groupe na pas amigo mon petit frère m'a encouragé Patrick Lolé aux États-Unis aller accommoder ça ba bon échangeur de Sambambo na bundani na espace na Africa TV na bandi ko diffuser Africa TV ba kangion ba raison mais c'est politique na TVS 1 avec mon grand frère qui était le DG et qui est ba Pokames en Syrie la personne espace na l'équipe en Syrie la longwe na bundani na ko longwa contenu ya makamwa mike ba monteur kaka comme dans monter le bando na mtapi ninga a monter na eta personne DVD vierge ta bloqué na ngoboye l'équité na commune ba rediffusion les kebele na yo longwa ti aller na ko ya papa biso plus mabilo mba mukala donc honorable voter pendant ba voter pendant la moamba massivement donc grâce à ma frère nangai bambou ebola na mettre les casseurs baza ba agent sécurité na ba garde corps na e baza batinanga toza biso na base solide on les a base solide za mboka on les a mabele mame donc ba bien base solide na amigo lo moko donc ngaza membre base solide ba on peut ba membre amigo nde toza pe espace wana na RTG atile lo tozali. Alors ça ko diffuser ba journée ni pe pièce o iza sikoyo au plus ngo titre moko ya mboka na biso awa pièce on a diffusé siko to bandit toza na deuxième épisode on nzambe ya bakoko les dieux de nos aïeux. Donc banzambe na biso bazo sala ata na église catholique tango basala la messe eza na partie mobaka bino bakoko na biso bo sambela po ya biso bino bo sala ki nzambe na motema mobimba dans bakoko wana so yebsi bango pe likamba ko sambela be po na yo ba ko intercéder po na yo pe ko résulter ko ekozama po histoire na beteza histoire vraie. Non, c'est-à-dire vous aussi aux ondimaka vous êtes d'accord avec cette prière là? Oui. Nandima ngo po bato belé basambela ngo esalama po on azobeta je te dis eza histoire vraie mutu penza lele leliti ya bantu ko esa bakoko alobi bakoko na ngai bino bosalela ki nzambe bino bato boyeba ki nzakomba oyo nzakomba boyebisa eta ndenge nazo souffrir et puis réponse ya ki bakoko pe ba ezo leka mukolo nini tozo leka chaque lundi na 17h25 sur la RTGA chaque lundi oui. Je pense que la RTGA aussi, ils ont suivi dans le monde entier. Mais est-ce que nombre aux anabango, il y a bateau aux anabango, et bah, et wana ou bien ils ont 50 sous baya, et bien ceux qui peuvent bailler, bana bateau, au foot bango?
bon biso oza na groupe toza na troupe te mais toza na groupe na moi groupe abato tozosala mosala toza na biso ebele te ouais toza na biso na groupe na biso tozo évolue na biso bien pour le moment toza na mbongo te mais on se bat quand même mike moi collation bozwaki cope moko efuti bozwi mwa collation so mpe ezwi te bokangi libumu eza te eloko ya sika motu nyonso to ayebi na batapoto bayebi ndeni tovivaka awa donc eza eloko ya sika te elo omona ngai nazonga moke nsima na koma bapiese ebele mpe epa Alpha Bokole epa Chris Ibanga production wana Chris Ibanga production wana mpenza aza moto abimisanga mpenza koma scénario epa na ye akotisanga mpa asolisanga na bato minene bato bakombo eyebana do na sola na bango likola Chris Ibanga na Alpha Bokole mpe na komela donc théâtre eza vi na ngai donc ebebiselanga makambo ebele ebongiselanga mpe makambo ebele la passe au tikango te na tikango na âge na comme na 40 ans boy na 40 ans mais na plus de 40 ans donc na ko tika sous théâtre na banja on a âge à 10 il y a 16 ans na ba âge na tikango donc et a passé simba te alors quoi moi na ngali boso. Alors, ce qui toujours qui n'est malé minasuka, est-ce que vous avez nini na bato bazola na biso libanda et au pesi bango au pesi ba dédicace na ba oyo so balinga ka na numéro pe ya contact ba olinga pe ko soutenir yo? Oui, premièrement on nazo bisano bana amigo ngai nazo immortaliser amigo boyebi amigo zaki club moko ya ba génie donc na immortaliser premièrement on lobana Abe Isidore Mazita azana na Belgique Papi Lombard yem tazaka présent club na biso amigo Joy Mongo azali tozana Eboli Papi Eboli azali tozana Jean-Luc Minouche Kalaba na susu bandeko na bosa mususu nene mandaka bandeko bazali banda amigo ezali na immortaliser comme on a posé qui groupe ba génie bo soutenir amigo na 5 bandeko na ngai ba mina nga nyonso tout ba vie na nga bandeko na ngai o ba yebi ngai na potentialité na za nango na capacité na za nango lo nazo zanga muke ba moyen ba soutenir ngai nazo pesa merci mingi na Alain Bokoli Yolongo babi ALB ye mutu donc Abel Alain Bokoli Yolongo Abel donc aza garçon moro bien aza cousin par alliance donc azo aider nga makasi leki nanga parti lole kaza na kinanda aider amigo mes banda kende États-Unis aider so amigo te batenga penda non kraka contre amire on azo senga ba vie na ngai boze belé so na bande ba vie na nga boya kini bozonga zonga donc na comprendre te ces ndenge nini Albert Makelele Olivier Kabulo tozana bodeke belé vraiment mais yana nga Mermance Mbumba au boxi petit nayo nani Prudence Mbangi wana batna ngai basutena ngai ba Karine Kaya kamana nga Magi Makine na mobile na King na Allemagne vient nga Jojo Mbengi asutena ngai mbongo contre mbongo ayoka na sutena ebité so akenda wapi donc bazali la bango ba oyoka nga o nyoso kota l'émission aux États-Unis webi Milo benganga na 081 954 08 ya nanga ne leonga na bosani yote ya Ange na bosani yote Igue et Vivodou na bosani yote donc ya nangai ya nangai pardon katelo mukikete. Voilà, donc je crois que Milo, Kombone et Koya, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à Baza Licia qui était derrière la caméra. Merci l'équipe Mobimba, donc Hervé, Lola. Merci à Yvonne Mianda, Bouma, Mokambi. Et devant le micro, c'était les vôtres, Zoé Jinde Kamassama. Toujours avec l'émission Jinde Mazo sans frontières, toujours Kende, toujours Kota. Tu as un plaisir où il y a ma 1050 Oyo. Apesi bino bani ba coordonner surtout benga ye bo soutenir financièrement, moralement et pourquoi pas aussi matériellement. Merci. Notre numéro c'est les 081 062 64 76. Goodbye. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino.
oh nangaki film moko boye oh théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te poto za tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala oh te bo sala visite moko na mona mama kala to ko laxia mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoindre information nyonso soki to on a next au rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka si vous avez besoin de promotion surtout à apprendre la sur la www.imageyacongo toujours tout ça leur promotion ya boutique ya flat ya terrasse boutique et loro yote kaka boutique et loro yo mo za pour sa promotion na ngwe ma pe au mona mo gien na ndenge ya bien merci beaucoup na confiance bozo sa biso ba na Allemagne to za na mutu moko aussi ko production azakuna na compte image ya Congo oh l'Allemagne koto mutu azate benga numéro na biso moko to tinjo na Allemagne pa ndoko na biso bundes Chico production motema mikolo bokota ko découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka bazo mfala kito batoto mona kwa pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire